Après avoir cofinancé projet d'accès et d'alimentation des services électriques, Oyo ezali moko ya ba projet ya Société nationale d'électricité SNEL en sigle, bandeko ya Banque mondiale basalaki descendre sur terrain, visite ya prospection pour na kopalper du doigt ba réalisation physique ya ba travaux. Tikana ibisabino kelekaki kitoko après kozwa explication claire et nette, bandeko ya Banque mondiale basepelaki makasi na komona ndenge misala ezali kobeta madada avec un pacte paix idéologie. Sur place Kakawana, Mwana Mboka Mahon Twene, superviseur ya projet d'accès et d'amélioration des services électriques, président ya ONGD Congo de l'Espoir pe au cadre ya ACP parti cher, ya premier citoyen de la ville excellence Jean-Tiningo Bilambaka, azwaki maloba pona kotalisa misala et surtout commettre en garde ba récupérateur politique oyo balingi ko tromper vigilance ya population. Kasi esengeli boyeba ki projet oyo esalami pona ko desservir ba commune ebele awa na ville province ya Kinshasa lokola Bandalungwa, Bumbu, Ngaliema, Selemba ou Makala pe Mongafula. Boyende zalaka les très dynamiques Mahon Twene, toujours présent, toujours Nathan, toujours puissant. Yekeyo.